existait. Ce qui code banda ko exister la musique, c'est que ba bia chante lelo. To beta lisola Pepe Kale te. To yo ka lisola bia chante. Parce que bia chante aza mutu oyo après Pepe Kale sera azate muta banda ki ko zwa voix ya Pepe Kale le quoi bia chante azalate. Bia chante un grand musicien. Na yo kakae azate pourquoi parce que code la musique ezalate. Donc moni na kisasa lelo to na mokilika ko fait to loba. Ce qui ezalaka que na batu bazalaka na besoin ko kabola gloire. Mais batu ebele totanga ba kombo na bango. Ba papi texte ba grand chanteur na mboka na biso. Bazala ebele otokotanga comme vive la musique d'ara orchestre minene d'ara la ba musicien ya minene pe. Empire bakuba oya ba ya Pepe Kale. Azana ba musicien pe ya minene. Mais depuis Pepe Kale akufo yo kasu ba musicien na ye. Or ce qui code des alaka c'est orchestre na ya empire bakuba n'ga exister parce que ce qui code des alaki mutu moko n'ga zwango abanda siko ko incarner rolo mutu na ne ko incarner. Donc le kola batu wana ne tout masona bango beta maraté code de la musique existe raté. Dans la musique code des alaraté les alaka que succès na yo makamuna yo talent o eza réel ya yo ne ko sala ke batu batanga kombo na yo o impacté pe na ekeke na yo donc raté muta ko ça peut être na idée que non ngane na abo no code et en plus la musicien monsieur aussi bazui bazali te bazate en plus malembe to koma omoni ba musicien oyo nyo surtout mutu moko to linga okabola gloire na ena mutu même wera no mona ba on héritier ba iba relation na bango ngana ko kota na mam na bango te héritier belo ko okendo luka mais ceux d'après en code a échoué parce que code de la musique c'est azwaki te azwaki c'est non azwaki ba nam koni. Et en plus Kodia soki lelo mutazu yango na ndenge tozaka na famille oyo lelo soki mutazu Kodia pour ezala plus d'impact ya makasi il faut kabola na bande ko na yo na mo déjà ndi ko kabola na bina filet bande ko bela zo kabola na bango déjà au kabola na bande ko famille na bina filet muta famille na eta ah bakabola na on a bakoko te bakabola na ba frère après bakoko ba esima parce que tant te ka lopango koko zwa mbongo so peut-être parent na azate est-ce que le quoi parent na aza il faut abandonner un peu sa parent na e parce que yo pe sa koko neni tandis que parent na aza au monde ko des athées et là juste que mon nom ta remis le loko luka appui na e le quoi yena bina filé barana na le quoi bina filé na papa aboti e ba na guerre yebe na papa aboti bina filé ba na guerre ya ko ko luka ki s'attacher na moi na pour guerre ko ba ko mama kasi le roi de force pour attaquer mutu moko mais siko e bi tumba moko boy o pour ba comme na niveau ya fabro le noter eli non bien temps a ko le latina moi les pinières donc yebe na fois le latin moi ma ya misu ya suka ya vina e to mona non aleli bien des fois la penza aleli longtemps de quoi ça na passe ba humilier maman na ye ka passe pour ba humilier maman na ye oh yo pas ka passe niveau anate ya ko saba image ya maman nanga otiango na ba page no na moment oyo biso famille nde toyebi état de santé maman na biso to ana passe na mutema après yesanda kaza a se permettre acha image ya maman nanga wazobela internet momi baba finga maman nangai mais non trop c'est trop ngana ebike vient na biso mopao ngana ko touchete vient na biso pe ko za la sima na ete ya ko sepelate ke mutu moko boye azwa mama ya mutu mama ya Angel Muswahili. Et alors les gens te comprendre que pour finga ken bien au simba o le lycée bien faut simba maman donc point faible no yango wana tant o finga ki mama ya baninga o yeba kite yo mama bino zaki ya ko fata zaki na bomo tala lelo non le ni bien te o le la bien ken pour le kola mutu na ye sala bien te mutu na ye sala bien te autrement ça ça traiter une personne ndeti di boma mutu sala bien bon ken pela mutu ne sala bien bon ken pela mutu ne sala bien bon ken pela mutu ne sala bien te ken pela mutu ne sala bien te pour mutu sala bien ko sala mbwana ya sala te mutu sala bien ako sala mbwana ya sala te. Donc tu comprends déjà que pour te simba bien, il faut te simba maman. Biso peut te kainka maman. Eh biso ka maman. Yo fini maman baninga ndumba. O fini maman ya baninga ndumba. Maman o aboti mutuko, o fini ndumba. Ah, Kevin. Muto asala ki penza bimse vidéo ya Ken Pia, maman ba Ken Pia, no c'est bien. Oui na encourager makasi bimisa sumu susu to zela même yande kona liboma, même yande kona liboma, même yande kona liboma to zela on to mona.
Imagine maman zo se plateau mais ça suit ndeko. Il n'a lobby il faut aller là. Pour vidéo ba monsieur mo ba ken piano za le loteur ils a kaladi. Tant on senga pardon moi ne ba kota ke prison bisika ba pasola qui est mazokis. Pasola qui est mazokis. Oui. Les loteur. Bon il muta yela biso secret ya que so muta koti prison ba beta ke na simana yet. Ça muta lo mo bo o ya yeba tsere yo ndo vivre expérience wana. Ya kota prison 2 fois. Ba panze 2 fois. Ba panze 2 fois. Ba panze 2 fois. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez sur Congo Source Télévision. C'est bien moi, votre Kevin Mohamed Saïdi. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui nous suivent en ce net. Merci déjà à nos fidèles partenaires, merci à Massouli Abanakin, merci à Congo et à Kesse News, merci à Bouzoba et Congo et merci également à GN de Star Congolais. Wana Bandeko Basunga et Temosala Kende Liboso. Déjà plus particulièrement, je dois dire un grand merci au boss Jora Simboni depuis les ISA. Merci à Madame Karine Kololomboni, merci. Navien Nabiso Trésor Batanga, merci également Navien Nabiso Lisusu Chiringimbi depuis Texas et merci la bande de Cognos pour retirer confiance et fidélité dans Mosala Auto Salaka. Vraiment nous vous portons à cœur. Déjà bande de Kobele baebi ke baza derrière Biso parce que Mosala Ngozo Kende peut ça moi fruit bien. Déjà merci à Romeo Mouchani Ozakana Biso de temps à autre pour na Kosaka Belema et Kitoko et merci à Gloire du Kulenduka pour l'assistance et réalisation et merci à Tariq Ngangu pour l'assistance du sous et merci à Bandeko Bazo Komenabiso régulièrement. Déjà, Trosola Ming de Trosola Penza Oezali Baktu Dinet, Trosola Penza Ming Oezali Baktualité et je crois Naza Awana Moka invité au Bolingara Ming et surtout qu'elle a une tête bien faite, Trosola Naye Penza concernant Baktualité Belé. Mais déjà, Awa Oezali Pisto, toi annoncé déjà Batu, toi on s'en Pisto, ça la rappelle la Bandeko. Et Prince Babia. Azaki classé plutôt 4e dans la compétition, Ozaki na Vodacom Best of the Best. Et puis après wana tu ebi comme déjà entre maman naye na tata mwasi naye déjà Zaki sou kambe ko bombaté et déjà Trosolapé Ozaki loko la deuxième volume ya dynastie. Donc quand on a bassigé belé, Kofi Olomide, Ken Piana, côté va propos tenir à Ken Piana les autres déranger des gens entourage à Kofi Olomide, Trosola nyonso wana en gros. Déjà, comme invité, je suis avec Naomi Yaba. Je crois déjà que je vous ai annoncé. Eux, qui le rôle invité dans les mois-ci. Et les deux années à plateau, à qui je dis déjà bonjour Naomi Yaba. Bonjour Kevin Mohamed, bonjour Nabande Konyon, surtout Bazolanda Biso na moment Oyo. Et bonjour Nabande Konyon, surtout Basoutenara Arabiso. Surtout, je dis un grand merci au boss Jires Mboni, ma maman Karine Kololo Mboni. Un grand merci à Francine Mavimpi. Depuis Orléans en France, moi, la mobile à Lokolo Pepele, maman Bijou Elemba, partenaire privé dans Ramoko. Itchayev 13 étoiles, mobile maman Bijou Tiangani, maman Bana. En tout cas, maman Bijou, que Dieu vous bénisse. En tout cas, la PSI, merci, 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 merci à trop. Et surtout, je dis, heureux anniversaire à moi-même. Anniversaire dans heureux anniversaire à moi-même. Heureux anniversaire à Bobo. Non, ya Combo ya Kaka Bobo, moi na ya maman Bijou Tiangani depuis Canada, balobi numéro 3 ya match, balobi les footballeurs américains, bonne chose à toi, que du bonheur à toi en tout cas, profite de ton jour, n'enga pe na do profiter na jour nanga. Je dis un grand merci à Batounier Soto Balinganga, Batounier Basouté Nanga, ma jolie Kouete, maman Fanta Fofana, maman présidente Bagolois, na Pessimbo, na Batounier Soto Tarik Ngangu, dans tout le Gaulois, je dis un grand merci à eux et un grand merci à Bafanie Soto Yanga. Voilà, déjà au monde ça prouve la suffisance qu'il y a de l'eau, puis ses anniversaires, mon la fête, mon la motama, robe kaka. Motama est là, donc c'est la fête, ils ont encore robe simple, le cas robe bien tous les alaka, là tu n'as pas robe nanga. Qu'est-ce qu'on va abonner la biso? Ah, tu n'as pas abonné la biso, tu là tu as. Ça va profiter de l'anniversaire, en fait. En fait, va profiter au monde à Pékalanga, c'est ça. Ah, ok. Bon, les gars, c'est là à penser, non, mais là tu n'as pas robe. Voilà, donc on a ce qu'on a masso na biso, mais toutefois.
parce que tu as vu que le lot en bonne santé aux autres déjà mais déjà l'activité sont qu'elle ça m'a fait une année de plus en tout cas et belé peut-être au botama na bango na banu on a botama na armée du salut kuna na hôpital la commune Njili na quartier D et belé to botama na bango le même jour ma ba morné nous soupe ba kufara à sali peut-être qu'à demi-heure à Koufi nous soupe pour moi n'a pas sali qu'à demi-journée à Koufi mais moi au moins les dieux tout puissants m'a prêté vie et aujourd'hui dans autres qui n'a pas âge n'a fêté déjà plus de vingtaine d'années et à l'anniversaire donc c'est vraiment quelque chose à dire merci au Dieu Tout-Puissant parce qu'il doit vraiment qu'on renouvelle bonté nae yangwana na lobara nzambe ayebi ba kopon tout ça là na azobate là toujours et l'activité zo kene bien tout se passe bien na lobata et ça nous quoi moi au basculer na yebi que pour ya pas la balle nzambe ba lobaka reculer les arabes donc reculer pour mieux sauter pour que comme lo na baisse mais lobby na yo tant chose ko prospérer pe na ndenge moko yango moninga na ninga vraiment ko lela te na sala effort ya comme ça motema nanga mo makasi que likambo mo boye surpassa ngate donc à chaque fois que na kutana na problème na vie nanga na lobaka ke eza makambo ya vie eza leçon mususu na apprendre pour permettre nga lobi kuna na yebande ni replacer ba jalon pour na évoluer en tout cas tout se passe en merveille. Voilà, tout solo na biso bien que na tchaki likambo yango na 3e position mais quand même na ramener yango na 1re position o ezali likambo ya faire égola. Je crois Mikolo Mingi ces derniers moments comme on a pu faire égola na kati ya studio et puis ça comme ko dévoiler les biso de la baptiser o ezali plus ya volume de la dynastie. Ma bombe mami ezali nini volume 1 nanu penza badiko baziter ko consommer on ndenge za la kati oui bien sûr bandiko baza ko somba mais consommation ndenge za la penza même bandiko consommer en 100% mais comment essayer et que s'accélérer mbangu et donc comme directement na volume 2 ni nezo simba te na o ezali déjà na marché n'est pas comme na volume 2 te loko simba te te volume 2 peut-être yo lobi ka bazo consommer comme tel te peut-être na quoi na bino au monde na bisika ba consommer te mais na quoi mo boé tout le monde a quand même pas consommé parce que mon qui les a monné dynastie ils a consommé na kinte ba musiciens na biso ba beta kaka te po na bato baza na Congo donc ce sont des musiciens internationaux parce que soit qui ba beta musique kaka pour ceux qui sont au Congo peut-être ba nga ba kenda ko kende ko livrer ba concert pe na ba pays étranger alors comme déjà ils sont au niveau ya quoi ya livrer concert na niveau extérieur ya mboka ce qui veut dire que nos musique na bango ezala ka international alors musique qui a fait rigoler l'album Dynastie premier volume ils a consommé parce que déjà bientôt azo disque pour album ils a consommé disque d'or. Oui, alors toi disque parce que l'album on a consommé tout le monde que ba opesa on disque te alors tant que tu vas lancer déjà objectif on a que faire rigolo à disque ce qui veut dire que à cause yango réellement donc bazora disque te ce que l'album a consommé te ce qui veut dire que bazo somba faire yango no monique to commis déjà na porte ya disque et ça que le réseau simba te et ça qui projet et salamaki tout c'est fait par rapport il y a temps peut-être album on a commis 2e volume et il n'y a pas précipitamment, non. Et le recours de temps qui sont sur retard, il y a réalisation parce que fait rigolo là, à ce qui problème, le niveau à poto n'enga zaki emprisonné au bâtiment de tout baébi. Alors emprisonnement là et ça là qui peut-être que à moins retard moukié na préparatif il y a album Dynastie 2e volume. Alors le col abimi ndaza lukasko ko s'est rattrapé pour ameka bon ko ça ni ko ça va bilo connaître tout en ordre comme c'était prévu. Donc on fait rigolo là azawana pour na ko servir batu na ndenge singeli. Album Dynastie est à consommer et nazo senga pe na bagoloa bon continuer lisusu ko consommer. Et là ko ça la batu ba lo ba ki album Dynastie à consommer parce que bango bandoze la rendez-vous na ba bafle. C'est ça. Que les grands musiciens bah ça la rendez-vous na ba bafle karaté. Rendez-vous et dans la plateforme pe na été keli. Donc kala ce qui nze moment e bimi au moins la batu ko se précipiter au kendo lukango na ba victoire. Alors lelo avec la nouvelle technologie de la communication et de l'information, technologie est évoluée. Au moins que babilo on est comme numérisé. Na peut que no lukango na victoire pour on a pris mangondo. Lelo comme que no ozana carte visa au rezo album na ma plateforme streaming, ma plateforme de téléchargement, na katia internet. Donc, le collage certaines personnes n'ont pas cette culture là, bah doit la culture que tindelanga. Le collage cette fois-ci est zabongote yango zomona que bah te belé bah olo bah que faire et azote faire azote kate faire azote consommer te. Alors bah que nende côté là la plateforme nenge faire et azote toujours qu'on s'est positionné surtout dans Amazon, surtout dans iTunes voilà azote qu'on s'est positionné. Ce qui veut dire que
album dynastie eza côté comme tel eza consommé alors eza musique ya bana mikiete et le ko pesa bino passe eza parce que bozaki na besoin mona bana moto nde ba oleka nango faire rigola beta musique ba kuluna te so tali bien la plupart ba musique oleka na ba moto za ba musique ba kuluna o ka ba kanginga yo ba biloko moi ba genre eza ba musicien pe ba professionnel ngana pesa point de vue nanga qui professionnalisme ya musicien etalinga te il faut approuver biso yango to mona yango dans un rôle professionnel quand on a mon qui professionnalisme ya mutu on doit le voir na ba œuvre oh yazo sala on n'est pas professionnel parce que au sala autant d'années et on a battu peut-être na autant d'années à carrière mais en expérience té alors expérience ça par rapport ya oh on t'a qu'on reproduire valablement au vu de gens donc yango wana le quoi ba mona ngo na baba te ba mona ngo na baba flété yango ba quand le quoi que dynastie da consommer té alors pour votre information il y a de ces musiciens-là, on va bimisara ba album na bango, yé moko azui ba flash disque na ba mbonga ki apesi ba barman. Bele na kotangelo ba komo mena yo fula batute. Ayé pena abimisa album akena ville akangi ba DJ ba boîte de nuit. Ayé na kapela akangi. Ake partout akangi azui ba flash disque na ba mbonga apesi bango ba beta. Yango na skobino kansaka que musicien on a d'abord un succès pour bête na baba fleur. Or musicien il y a solo musique il faut laisser nenge musique et laisser faire rigoler comme la plateforme streaming donc moi une question les qui mouké na développement juste pour faire comprendre aux gens que ba longa na stade wana ya kozela ka musique car na baba et ce n'est pas tout le monde d'accord à bar ce n'est pas tout le monde d'accord à la boîte de nuit donc soit on a besoin qu'on a faire et prendre fan à faire à kokende ko somba na plateforme streaming il y a pas seulement ba fan à faire il y a pas ba fan il y a bonne musique voilà moutoise on a besoin de la bonne musique locale oh faire rigoler ça parce que faire rigoler aujourd'hui à un patrimoine pourquoi parce que ça pour incarner ba grand katinae à la charge ya rumba alors bato belé le va comment on a besoin qu'on aura faire mingi pour on a besoin de raisonner madilou on a besoin de raisonner qui question et mener on a besoin de raisonner ba papa ouais alors moutou à cause là que azala imbaza la immortaliser ces faire rigoler et on a monique bato ba longola makanisi wana parce que c'est pas tout le monde a fréquenté à bar mais singa personnellement na kenda à bar té mais na yebi banze mba faire na yo ka voilà mais déjà on a besoin de moi mukelo comme rotiko ba awa plus faire rigoler les autres qui ne puissent y rejoindre aux années disque d'or mais disque d'or tu as vu la procédure dans on est za ko na rejoindre les affaires côté comme exemplaire mais belé déjà faire rigoler na éviter ma maison disque za rebelle mais déjà faire rigoler a tegi combien d'exemplaires il y a plutôt il y a disque je serais vraiment pas dans la capacité on peut ça yo babilo connaît surtout à nos tout na ba chiffre exact parce que il faut oser la biso na tout oser la bilan on attend bon bêta pas publier avant disque d'or épais ça bon l'accent de candidat bata Vodacom super il y a Vodacom best of the best and babimisaki bino bo quand ça mutana na popularité mo benzo rende azakine de chèque au moni babilo kana babimisaki nde yaki ko lakisa donc tant on peut comme na suka ba ko sala évaluation ya nyo ça peut ba la bino résultat en gros donc pour na question wana naza vraiment une impossibilité à répondre voilà to poussa na mbala moko faire rigoler la Percy avec Soleil Wanga et faire rigoler lelo to ko ba comme na sujet actualité parce que to moni même Gibson Butu Kondolo oh lelo le biso ki ba baigner na projet dynastie à Royambango apparemment le projet dynastie comme ko perdre moi objectif nango principal pour te bien plus ça qui plus rassemblement ya bana wenge bansi ya wenge mais le to comme ko même bande ko quartier latin mais habiter et perdre elo te faire rigoler aza mutu oh du jour le jour ala la kalamukaka abimana ba penser à sika peut-être qu'atali par rapport il y a projet dynastie deuxième volume que rapport il y a kingani peut important parce que déjà le bain mieux que c'est un businessman mutu a roya na projet dynastie a bénéficier et a offert bénéficier peut faire rigoler alors faire rigoler azaki mwana ya wenge azaki pe mwana ya quartier latin parce que à l'école na quartier latin pe ayemba pe na kati ya quartier latin oyo sala ke Kofi Olomide apesa ye comme wana ya Ligue de Champions donc Soleil Wanga Gibson bango surtout ba frère ya Ferry faire rigoler azana besoin ya ba musicien o basala ka fierté ya musique o ba yebi koyemba po bazala associé na ye po ba pesa lisusu bana ekin po musique akitoko bato yo kango kale tant faire rigoler ça qui 5 ans obi miselo ote musique ekufa ki totalement muto azana temba yebi singa ekufa ki to ekuvete a approuver nga ayelanga ba preuve parce que pendant que faire rigoler abandé comme miselo côté asaka ba maxi single wana donc on mona que non musique ezalaki penza lokola te lelo débat zongi na kata musique pourquoi parce que faire rigoler abimisi dynastie yebi sangai oza témoin pona yebi ka yo boya no er moko mais on a quand même témoin que depuis faire rigoler abimisi dynastie
moi mouvance moi zongi na kata monde la musique et internet est chauffé tout le monde a comment luka osala eloko ah ba mise ba new golden na bango awa mais tant que dynastie bimi zongi c'est studio a que ça la science fiction était kamité science fiction et yo kanata qui a mi bloqué sous na yemo na famille na donc on a que faire rigolo tant wa yé a poser ba jalon tout le monde a comment luka asala mambo osala donc comment on a bandé ko wana na kati ya projet dynastie et ça na un problème ya mabete. Donc, c'est juste quand on a besoin de sa musique et l'engimoro boye. Sa rumba congolaise na valeur parce que belé ya batulelo ba commencer la musique azuka style na moro ba lokoti na kwa na bangwa sangsili nzanzana linzanzo et pesi somo désaccordé aya lobi na bino za rumba alors que faire rigola lokola yebi rumba bien ayebi que non na musique na biso to zape na ba bon chanteur et belé o lelo soki to yembi na bango eloko o par rapport ya idée na nga ya étant précurseur des idées to kopesa lisusu ba fan ya bonne musique pour ça ya kolandaka musique pour musique ekufate parce que déjà na football to échoua biso na football to komaka limité 16e so to kei to koma na sukate to kata na ka limité 16e donc eloko moko to tika longo ko déstresser biso peut-être ko sala que tout se divertir bien les musique alors musique il faut la paix bonne musique et dans musique moko boy kaka kingana ngala oh eh ah na suka na ba doit retenir le côté son ya mabe manzanza alolobo yembité donc le coup la faire rigola a besoin que Congolais, to bateau peut bazalaka na étranger, bas sepelaka na musique, bas aura temps à se divertir. Yango amoni que il faut na sangisa ba bon chanteur pour tout ça et l'or moro ya bien. Donc projet dynastie et perdre son style mais tous âges bas juste a besoin ya ba bon chanteur pour la kozongi sa musique ya Congo na image nango. Voilà, déjà nayebi ke bokre déjà polémique parce que comme on a vidéo soleil wanga na faire rigola. Na ri soleil wanga koloba. Na yebi ke bakoloba pourquoi susciter des polémiques te susciter nango polémique te ayebi ke bakoloba pour bota Hiroshima o bomba minakati pour wana pena so bimi wala apocalypse suka makambo kabola bitumba na yebisa o Kevin donc wana pena suka makambo kabola bitumba apocalypse donc ayebi ke no batu bakoloba ba omona ke no eloko sami na bien mais boya na ba critique pour atoloba kaka pour mutoko mone pena lati ko banana mututi na songa ya misapi na e esika okakoleza te meyo okakoli kaka donc batu ba oloba ayebi ke bakoloba parce que belebe ba envie qui projet dynastie mais tellement que déjà na kwa na ya ta déjà mapeka na e polete na otanga kombotenga na fula mutu atena kana mutu moko nga sa la promotion ya firi na ko bando ya sa ba promotion ba batu mo beto ba mbaka sa mo bona ebi bango tina te donc na sa la promotion ka ya mutu moko donc ebele ba oloba kaka ba oloba ya bien ba ozala ba oloba mabe ozala mais o nga espèce nga oloba bien oloba mabe o saka promotion ya album dynastie deuxième volume voilà nazo imaginer lelo na mona ki ba internet ebele ba komeli bon tout ça ba comité parce que benga makalesa bongo to ba benga Gibson maman Miliabel dans sens que azara plus na voix maman Miliabel il y a une similarité entre voix na ye na maman Miliabel et bande comme surtout ba kendaka je crois na mona bande comme récemment commis faire rigolo na voix ya Betty Masikini na ebité bande ko ba na mo ba comparaison mo ya bongo et j'imagine que no bande ko mi ba na ba sangana na ba voix ba bimba ba pese biso na que non ba incarna ba voix ya bana basi wana et que ba mbale ba bon en fait voilà il a un point de vue à mutu maintenant mutu azala na libre ya ko mettre point de vue par rapport à mambo mona en tout cas ba biloko mutu songa na tsaka yango vraiment kate mais so ils na ndenge ya bien parce que to yebi ke a Betty Masikini dara chanter za munene na mboka na biso maman Miliabel til lelo on ça toujours ba biloko bien tika ba chef d'œuvre ya makasi na monde de musique lelo so ok na fait sinon na Irobi Betty te boya ye do babilo ko bongo so betité na kata fête na o netika fête ça bien té donc ce sont de grandes personnes au basa la fierté ya musique tant batu balobi ke na za ko incarner a Betty Masikini na ndenge ya basi Miliabel na nen batali ke déjà ke pesa dio ya bien so que ça na ndenge ya bien eza mabete mais so ça peut-être mutu mo ça ba critique na ndenge ya négativité en tout cas on est d'accord ko engager parce que on n'est pas obligé de faire plaire mutu surtout donc on est obligé que mutu surtout c'est plein mamto ça là so comme ko obligé surtout à séparément tout ça c'est que tout ça mambo bien parce que tant on ça la likambo il faut dans la bateau bazana pour na ko critiquer pour pousser même yango no moni opposition ezalaka tant opposition ezala majorité donc bata opposition donc ba sala ke bata majorité ba ça musala bien té et donc pousser bango sous davantage pour ba ça musala bien donc on n'est pas obligé de faire accepter tout le monde marabo surtout ça là auto considérer dans malam non mais yaba est-ce que réellement dans quatre musique
code exista exista te soki code banda ko exister na musique c'est que ba bia chante lelo to beta lisola Pepe Kale te to yoka lisola bia chante parce que bia chante aza mutu oyo après Pepe Kale sora azate mutu banda ki kozwa voix ya Pepe Kale lokwa bia chante azalate bia chante un grand musicien na yoka kai azate pourquoi parce que code na musique ezalate donc moni na kisasa lelo to na mokilika ko fait to loba soki ezalaka que na batu bazalaka na besoin ko kabola gloire mais batu ebele totanga bakombo na bango ba papi texte ba grand chanteur na mboka na biso bazala ebele otokotanga kombo vive la musique ezalaka orchestre minene ezalaka na ba musicien ya minene pe Empire Bakuba oya ba ya Pepe Kale azana ba musicien pe ya minene mais depuis Pepe Kale akufa yo kasu ba musicien na ye or soki code ezalaka sere orchestre na ya Empire Bakuba n'ingaki exister parce que soki code ezalaki mutu moko ningaka zwango abanda siko ko incarner rolo mutu na ne ko incarner donc le kola batu wana ne to masona bango ebeta maraté code na musique existaka te dans la musique code ezalaka te ezalaka ke succès na yo makambu na yo talent o eza réel ya yo ne ko sala ke batu batanga kombo na yo o impacté pe na ekeke na yo donc musique nkodia existera te muta ko tsa peut-être na idée que non ngane na abo no nkodia et en plus la musicien monsieur aussi bazui bazali te bazate en plus malembe to koma omoni ba musicien oyo nyonso tout mutu moko to linga kabola gloire na ena mutu même wera no mona bango na héritier ba relation na bango ngana ko kota na mam na bango te héritier ebelo ko okendo luka mais ceux d'après nkodia a échoué parce que nkodia na musique c'est azwaki te azoka senda ngo azoka bana mkoni azoka bana mkoni yo mona $50 ba pesa ite baba kabate te problème ezate ngabi sika ba pesa ki na saki te na mona ki pété donc ceux qui va pesa nkodia eza problème te azwango asa mamu nkodia salaka pour azu nkodia oui problème te code full sa mutu oui problème te mais to tikele temps asa la mambo ya ko full ka to tala penza effet en kodia comme ça to ndima ke kodia la musique eza OK et en plus kodia soki lelo mutazu yango na ndenge tozaka na famille o lelo soki mutazu kodia po ezala plus d'impact ya makasi faut kabola na bandeko na yo na mo déjà ndi ko kabola na bina filet bandeko bele bela zo kabola na bango déjà au kabola na bandeko kwa famille na bina filet muta famille na eta ah bakabola non na bakoko te bakabola non na ba frère après bakoko ba esima parce que tant toté ka lopango koko zwa mbongo so peut-être parent na azate est-ce que le quoi parent na aza il faut abandonner un peu sa parent na est ce que yo pe sa koko neni tandis que parent na aza au monde ko des até et là juste quand que mon amu ta remis le loko luka appui na e le quoi yena bina filé barana na le quoi bina filé na papa aboti e bana guerre yebena papa aboti bina filé bana guerre ya ko sko luka ki s'attacher na moi na po guerre ko ba ko makasi le roi de force pour attaquer mutu moko mais siko ya bitumba moko boyo o po ba koma na niveau ya Fabro le noter voilà Naomi Eyaba je crois toujours progresser déjà Fabro da lo ba ki ngabi passer na nga ya futur na ye ayetira na lo ba ki yande ko wana ti kabia. Voilà, Naomi Eyaba, tu pousses à Nabiso pour progresser déjà. Ken Piana, Marie-Zembe. Autant que Michel Zolela. Allez, non, bien temps. A rouler latine à moi les pinières. Donc, il y a plein de fois le latin, moi, il y a Yasuka, il y a Vinae, tout le monde. Non, allez, bien des fois, les lapins. Allez, non, temps. De quoi ça n'a pas si milliers maman nae. Ah, passe pour milliers maman nae. Oh, il y a pas de passe. Ya, Patundumba. Nzoka ndio zana mama so pa za ndeni tokota ba mama te na ba mambo mais ken pia la banda ko kota ba mama na kata mambo et alors lelo to comprendre que pour finga ken bien o simba o le lycée bien fo simba mama donc point faible no yango wana tango finga ki mama ya baninga o yeba kite yo mama bino zaki ya kufa tata ki na bomo tala lelo na o le ni bien te o le la bien ken pour le kola mutuna ye sala bien te o to ko mo sali sa traiter une personne ndeti di boma mutu sala bien et bon ken pela mutune sala bien ken pela mutune sala bien te pour mutu sala bien ko sala mbwana ya sala te mutu sala bien ako sala mbwana ya sala te donc to comprendre déjà que poto simbo bien photo simba mama biso pe to kainka mama e biso ka mama au le latina suka si il faut senga pardon internet il faut senga bateau nyo soto ya finga tango finga senga ki ba misele vidéo ya ba finga mutu sera supprimer qui a un problème exact parce que finga qui dans le passé
biso sikope tozuka vidéo ya mama bino ntango asengelo pardon d'aller passer tozongiseli yo mpona olakisa oke mabe tosala na mokili efutama yo fingi mama baninga ndumba ofingi mama ya baninga ndumba mama o aboti motu ko ofingi ndumba Kevin moto asalaki mpenza abimisa video ya mama baken piano sala bien nous encourager Samba Kaka oui na encourager makasi bimisa su mususu tozela même ya ndeko na liboma tozela ntomona déjà maman zo se plateau bimisa su ya ndeko il faut aller là. Il faut aller là bien. Pendant l'axabino que tant on finit maman ya baninga, il faut s'assurer que yabino akufa. Pour sope yabino akufa, par contre on peut archive na mo be bimisa. Pour vidéo ba bimisa mo ba ken piano les l'auteur ils est kaladi. Tant on senga pardon un mois ne ba kota que prison bisika ba pasola qui est mazokis. Oui. Les l'auteur. Bon yi mutayela biso secret ya que so mutakoti prison ba beta ke na simana yet. C'est que pour faire ça moutelo comme ya yeba c'est que yo no vivre expérience wana il y a kota prison 2 fois ma panze 2 fois alors merci beaucoup ndeko Sandra Kazadi comme on a ndeko Sandra Kazadi pour yebi so archive au simbi bisika o muto alingaka te ba simba ye pas simba bisika ya ba mama bato azui merci beaucoup Ken okolela non l'élite ce n'est que le début du commencement nyonso tout osala rezaka na suka nga na koya te Kevin afinga mama na internet atam ko moto moi mama nasala ka ya engagé nga ni membre famille nga ni tata nga ni mama nga ni mutu moko ya famille nga makambo nasala ka o ya engagé donc tant na oya pona loba ba propos fona sala bateli ya nga na muto na olobela donc makambo na biso il faut la centrer tout autour na biso mi balé na oki jamais ko loba la mutu likambu na kota papa na to maman na non sala ngote mais ya kendaka plus loin pour chaque à pousser à peine bouchon très loin yo finga mama ya baninga ndumba elelo o d'un côté ce dodo qui est dans sens moro normal ken pe na pe on dirait bazo commissaire on dirait ndeli bata makila li bata parce que bandero basaki banalize belé ben ken pe na ka on dirait mutaza menacé ma li batata a exagérer ka Kevin na ko vanda na salle analyse depuis na salle analyse na fini mutute so on a fini mutu na exagéré yesu ko akendaka tina ba vie privée au moni to ko sala to sala que fait ça il ga excité moneke bien na bibo ya problème ezate ye mutu ayebi mamba soif ndezalaka c'est ka yebi mambo basala tant mususu peut-être mais na bibo Kevin à un certain moment de la vie faut tous à raisonnable na cause na kanda peut-être pétage dans un matin so pe na niveau nini mais faut na na ba limite bato ebele ba mérité kozala kata ba boloko parce que ba kendaka na ba refumaka na ba musika tango oloba likambo ya mama ya baninga il faut zala quand même na mo ba retenu tango oloba likambo ya mutata mama baninga asumbaki na bi mutu mo ba likambo ko ya na monika mama donc kende musika ta ne to lora mama chacha mama bakarine est-ce que ngana ko matina niveau na finga mama chacha jo batin so no ça la réponse na mama chacha na baka mama chacha oza mama il faut mala makambo il faut te ya mwana il faut sala bo yo da muta prière ya ndenge nini boye na boye na ko kende na niveau ya ko finga mama chacha zo bate po aza mama ya mutu après tout ako bota ngandenga bote po aboti ku muta mukolo ako bota nga alors tant no sala peut-être ba analyse concernant ba maman il faut na ba retenu vie privée ya Kevin etalinga te no sala analyse makambo na moni na ko kende musika te pona ko bimisa ko mema ko fongola angle moko boye na koti sa bato musu bazwa accès ya kozwa matière non ken piana akenda ka musika yango tika fa futa oyo futa lo masum ken oleli nanu te okolela bien olela bien ken akolela ken na na il faut ça la ba vidéo ya pardon asa pena cesser les faits asenga abandon pour batika on senga pe ko felo mdal fasenga bakinya akolela bien on senga pena pardon ko felo mi des fois senga ken pardon ba tunezo tuba mona na sala analyse ko fit na lobeni eza inhumain na lobeni que non ako sala bongo te ton père de famille na finga moi so na zazo ba parce que ko défendre l'indéfendable mais na kenda ki musika te ya ko finga ko felo mi des parce que après tout il n'est pas mon master et puis c'est un père de famille dans on ça l'analyse des faut na ba retenu faut na ba retenu mam na loba alors ken pe la lokwa moni ke non il dit bon man le ka ba bon man surtout ozui voilà Naomi Yaba to ko tambala mon na sujet musu poto clôturer ba mon émission déjà lelo Prince Babia 4e place na kati ya best of the best ozaki compétition to beke mona wana ndeko na biso wana il fallait gaza la gagner par rapport à sujet donné comme on a plus sur le plan médiatique mais quand même nous avons décidé autrement et m'a ramené ça minenge mususu mais déjà m'a ramené beaucoup de nzambe te nzamba za kunata
Zamba kuna te bango ba bima bando sa bando pesa bombo ba pesa bona ba voter bando lia bando wela na bango nzambe kuna zali nana liaki bato bando c'est le marketing bon moniteur likambo mbongo comme ce ko pesa pito pale entre maman na ta moi poser nos questions au Kevin mais tata moi si peut d'un côté ça y peut ma ben pourtant yo ko senga mbongo déjà na télévision eux za mambo ke no ko benga ndeko na manike asenga ki na privé ba pesiete tika na senga na public parce que makamona oui, mais ça la mamba sonnie franchement. Ah c'est qui n'a privé la PCT. Tu connais aussi dans la public tom sur la public na privé na privé ah wala mam na bango ah mais ils ont juste ka Sony et un bon moi na bino bando soutenir moi na pose mbongo tayo pe sa famille. Mais vient jour o lo ba ke non moi na za moi na bisoni tu faka ya na mbongo wana aya pe ko sunga pe ba famille tata na oh bino ba famille tata na bo sunga ke nani. Te to ke no to zonga. Moi na za na problème à succès. Moi na za na batu ba ko pe ko produire so ki famille tata ngo baza bien ba ko pe ko sunga moi na ke liboso. Parce que famille papa ba saeni. Et donc so nga so na zimbongo na so famille papa te aide à volontaire. Muto ko ko interpeller ngate ke yaka ko aider. Non. Na ko aider na volonté na bi ke na famille papa na famille maman. Est-ce que la famille à maman la bango moi na aider pour azara héberger pas maman na si moi na kendaka ba bloro na wana ba best of the best azaki na ndaka maman na donc la personne peut-être ko bénéficier plus de sa maman na parce que muta boko lié wana akoki ko pesa tout comme akoki ko pesa te vient jour a yo na TV pour yo senga mbongo ya bino boyo ka pata soni na maman tiens quand même à soutenir qui moi on soutenir pas c'est la bande ko sala avec l'intérêt que non moi on gagner on bénéficier pourtant on sunga moi na il faut ça que non on sunga moi na na intérêt te en bénéficier et là erreur va paraître belé le ba sala aboti moi na po sunga moi na wana o mona ka ke na sunga pour le ba sunga te et ça obligatoire te na ko ko sunga tout comme na ko sunga te botenga o sali devant no et ton parent ngai pe na bénéficier na babiloko sala ki pose droit na nga na bénéficier lobi na nga pe na bota pe nga bana pe na devoir yo boko la bango pour na rendre à sincère na ba parents na nga comme aussi na conscience na volonté na nga na ko sala ngote kaka parce que papa pa boko la nga non et na bele pe bana ba boko la bango bazong ça pété ils sont obligés te donc boti ko sa mamwa soni 20 jours à la manike boti ko sa mamwa soni bo échouer déjà na marketing na mabebo sala ki bo bo sala moi na marketing te na place maintenant beaucoup dans ba débat parce que moi on a besoin de soutien à batunyo surtout mais bango bazo moi ba comme c'est candidat ya mutu mo boy moi na tango ça interprétation ba nzembo oki ko ça l'interprétation ya nzembo ya fali alors que azaki candidat ya fali kate azaki candidat ya batunyo surtout et fali tant na ki maman e otanga ba bien fait ya bato ba sali ba soutenir atangi maestro Fabro oya bandi ko voter moi na ko banda début ya compétition tina suka maestro Fabro bande ko tinda mbongo alors atangi kombo ya fali tendeni bona yebi sabino ke faut za ramaele bo sabinoji mutu musuda kana besoin yo sunga manika soutenir fali depuis carrière fali ya banda soutenir fali manika finga malelo so manika kota na ba rando pour na fali mais tant moi na eu problème tout moi là dans la compétition la personne a nga ka sunga ma ka sengeza fali mais il n'a pas fait ça le fait il y a ça la vidéo ba ba kan tele da soutien non ils qui soutien te mais quand même manika lo bien clairement que vidéo wana kaka e ben na ki ba mbebele na yo pendant na yo Kevin e ben na mobele mais fait tout monde on a misu fait tout monde on a misu ala soit disant l'international fait tout monde na yango na misu parce que vote ezaki limité te fait batu ba voter si ko ndenge nini vidéo yango impacté te depuis na lo bakena vivre aux aramayele to zo raté que lo mo beto centré yango parce qu'à un certain moment de la vie il faut déposer mando qui obi pena arrêt to abat la guerre tout ça la mambo c'est important mais c'est pas elle c'est pas ce qu'elle a fait non azwaki moi la commission candidat ya fali na kati ya tribune ba oyemba banzembo moi na ko interpréter beaucoup plus banzembo ya fali on a interprété banzembo ya ba grand chanteur tango ya banzembo ya Congo et dans la prime liboso nga la sala na talaka na sepela nga bi waouh il y a du talent ici moi la pense ya babia ndongo chokoro oyemba kitoko bosse que aza vraiment un avenir musical le quoi la Guinée lengi ya fali ba pesa que ce peut promesse ni aller azui compétition na ya commission au fali ozo sala interprétation nzembo fali devant Kofi Olomide o azala ki membre a juro quand ça ko sepela nao buzo ba sala ngando mutu foko za kamayele stratégie mona na ninga pe alongela ingeza soka diversifier ki chonaye yaza ki ka centrer na mutu moko etala ndengele pe fera pe cette babiloko ya nouveauté osali babiloko comme ka jay wana a interpréter nzembo oyo ya We Are the World deuxième volume
oh ya bato ba sangana ba yemba. Il a interprété, il a fait des histoires au bato batikale ko salate. Voilà l'artiste. Ozo mérité. Voilà. Voilà, mais déjà tu reconnais le appel lelo que Maniké azayi pe enduit na ne que non pas qui sinjora. Que na maramdeti ya batawenge oh baba yeba kamba ye kaka do mouvement nyozo tunjora salaka yango ya sala so njora finga abebani na kofi ya fingi kofi so ki njora abebani na x ya fingi x donc mutu mo peut emporter non à cause de mobile na oui aza mobile ya moi si aza mobile ya moi si te Maniké c'est une personne intelligente nga na mona ye na sala pour ça va réfléchir ça prouve à évidence qu'il a réfléchi ça mais à un certain moment net quand on réfléchir ça on a di bolongo dans raisonner li soute ngana ko banda ko landa te mutu wa versatile à mauvais goût combien de personnes qui sinjora à la nipe abebani na bango et belé lelo oyo akoma osonga la bana na ngambo oyo alobi que non à soutenir Kofi mais en même temps on les là-bas bete ba 12 il faut comprendre que non aza mutu rolanda te à chaque fois on landi ko ko na libulu ya ngwana mani kaza toujours ko za laisser induit et pas ya ki sinjora et puis ba résident yango ya ngwana da wana pe en gros ya mamba vie na bango tali kuta ta biso ta ne loko morote. C'est intéressant pour tout ça la promotion album Dynasty. Donc même artiste n'a pas sorti à niveau, il y a reçoit disque. Tout ça la promotion Stade de Martyr. Faire rigolo à un concert le 5 novembre à Abidjan à Sofitel Hotel. Batouba à la ébélé parce qu'il va pris à billet ils ont déjà dévoilé. Nous tout le monde nous sommes dans besoin de participer à un concert. Soit dans besoin de l'oua qui kuna qui ne fait rigolo ayoka fait rigolo naie en live. Donc ma kamba voisin est alingaité voilà, Naomi Yaba, je crois aussi ici émission. N'a évité bien que le voisin, mais quand même tout mes là parce que il n'y a pas seulement Prince Babia, mais il y a pas Galio, le roi perdant dans la compétition, mais Bunda rapé, aux gens qui ont télé m'appeler l'eau. Si on peut ça conseil, tout ce qui est dans le message pour la banque, c'est puis conseil pour la Prince Babia, tout le tirer rapide. Pour le conseil pour la Prince Babia oza mu kolo okope sa basa tami sa tuzemi ba okola pe ba boti bana. Donc il faut prendre tes responsabilités en main. Vous comprenez? Il a tant il faut la responsabilité en main. Peut-être que l'artiste est belé à miner oyo mona le temps sous bazar soutien ba parenté. Peut-être pendant que banda sa musique n'est parent na télé melakai. Mais tellement zaki ambition et ba que l'oroni en luka atena qui le point et puis a commis de oya commis. Donc on a déjà responsable. Tiga Olanda ba makambu ya maman na yo na ya tata mwasi na yo. Pour maman na déjà mora le baka bi prend ça za mukolo ai mambo sala. Évolution et progression les autres dépendent dans la maniquette. Oui, c'est vrai, on l'a qui bien. Alors, Prince va bien à part nayo, qu'on l'a pas fondé à bassi pour allo cause du monde d'amour, allo du d'anda pour la campagne, qu'on l'a naté que non comme un commissaire bassi, matin, midi, soir, que dans la banque à non. Il est temps que tu prennes tes responsabilités en main. Et là, que non, aux gens posé la musique, ça là, on est singeli. Attache-toi au grand. Aucun ne musicien autotune, t'es pour comme un fan na bango. Luka musicien o ayemba la voix na sèche. Attends devant live o yemba. Luka batu o baza ba grand pour ma pesa expérience. Aucun ne ressent qui fanatisme était. Ta yango yebela. To boy le be comme kangando kindoka vino ezayo. Pona mana minute makambo na maboko nao. Voilà un peu message na koka ko pesa na Prince Babia. Aza la responsable la vie nae. Atika tata na ena mama na ena makambu na bango. Alukata batumsolo ka yana ba manager aluka bata bien pour muta comme ça qui na best of the best des APK manager na donc ya kokende to Charlotte Mbanga et que si kama otembanga ana luka sala makamna yo luka osala ba o s'attacher na ba grand c'est ça l'important voilà quelques questions déjà. Un grand merci Nabino Yatoubolanda Kibiso. Bon, continuez à s'abonner massivement à Afrique Centrale Télévision. Bon, continuez vraiment à s'abonner massivement à Congo Source TV. On est allé à la chaîne Nabiso Tosé, la Rabino Moussala. Donc, on a un numéro là, et Zawana affiché au bas de l'écran. Numéro Nabiso. Donc, on a vraiment besoin de contacter. N'hésitez pas de me contacter. Je suis là, on est disponible. Pour la bateau, il y a malamu. Mais pour la bateau, on a besoin de ça. On détectera facilement sur la intention en nuit en vie. On détectera facilement. Donc, je dis un grand merci à Francis, ma vie, puis depuis Orléans en France. Un grand merci à tous ces mondes-là qui nous avaient suivis. Et un grand merci à tous les Gaulois et surtout à Buk Salutation à Papa Vemo Quantumboloma Namayo Kanina. Voilà, nous étions là avec Naomi Yaba. Je crois qu'on a échangé. Tout soli pendant moi mingi, bien que mon coussé, mais quand même tout suite pendant un solo là. Je crois que ça dit que mingi na bandeko bazui bakwa ko na biso déjà. Merci
à Romeo Mouchani, merci à Gloire Koulenduka pour la réalisation surtout, et merci au boss Gérard Simboni depuis les ISA, merci à Madame Karine Kololomboni, merci à Francis Mavimpi depuis Orléans, Tilelo Nakamatate, Tilelo Nakamatate. Donc merci à vous et merci na vie na biso Trésor Batanga depuis Texas, merci na salon le Meka Coiffure à Kati Orléans, et merci lisusu na vie na biso Chiringimbi et wana ba vie na biso ya Kati, merci na OPA Ombi depuis Mwanda Junior Mwana ya ba Mwana na Kati ya State, Seigneur Magix na Kati ya Canada, na moni ba message ko ta mukolo na bisingo bi ndeko opesi position non to pesa position aux arats toujours au milieu du village tala ku ndeko ya lobi akaninga déjà na marambo azo bati na koloba lisusu nini. Voilà, déjà tozaki ya pona ko sala ba élément kitoko pona ko sala élément oyo po ete bino bozala au moins servi na ba palais na bino, et te rappeler sur na bandeko le anniversaire ya concert nanga mami yaba onde kona no tinda kite on taba on kodia nkode internet botinye la biso to zwa yango e ozala malamu parce que relier suki na tite le eza mokolo ya liboso lo pesa mokolo ya fufu pe mona naka on kode ya internet tinda to kozwa ngamona ke kozole ntabango comme ezate. Voilà, merci à Bino et tout le monde avec un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.